ko sopa ba voice wane pas Kofi. Mais Cindy Abimana fali oui. L'artiste ou musicien Ferrego, la Jésus de Nyons, confirme sa production au Stade des Martyrs les samedis 24 juin et les 1er juillet, soirée des galas au chapiteau du Pullman Hotel. Yo ke ko sopa ba voice wane pas Kofi. Mais Cindy Abimana fali oui. Yo yebite. Yo yebite. Bato ba sambu si Cindy. Et ça yo na Kofi. Pour les locaux, biso no sto yeba to ba yebi ke ko fallait Abimana Cindy oui. Mais pour mu kill mo bimbe yeba. Muta sambu ici moi na moi sur na Cindy. Et ça yo na Kofi. Kofi a sambu ici moi si na yeba zarana et pourquoi? Andi mete ke muton so ko ko ni atama godaski avant ye papa. Yo kan sa ini Cindy za ki vierge. Hein? Et loko salio au salon pas Sandra Lina. Au salon pas yasa pour la CNN. Yo tika CNN so ina Bercy so ina Zénith so ki wapi likolo a Sandra. Sandra Lina ba boté aya ko kota na quartier latin. Au mona yo sepela na yo kraka e poza patron moko boy ya soif mampuyos. Nzoka nde CNN aniataka déjà. Aniataka déjà Sandra Lina kala avant yo kota quartier latin. Papa yo banda ko yebate. Lokolo mesana ko orchestré ba danseuse na yo ko comme ça bango basi na yo ba katula soif na yo tango yo kakaka ke mwana oya pembe Sandra Lina nenga ye na quartier latin boy déjà CNN a piaroula pia o tika CNN malgré zaka na visa hein yo tika CNN malgré zaka na visa bonga bobetani soki Zénith soko Olympia soki nini o tika ye mais CNN azaki mutasala pana yo aboaka kitoko azaki déjà na makambu na maboko mais il faut ko yoka kaka mwana moko boy o yoko pia kula et ça na musicien moko boy ça les cas pia ozo otika CNN a beta ce qui Zénith ce qui Bercy ce qui ni a beta ngoteli colonie ya Sandra Lina papa muto aye viergeté muto aye leo na maboko viergeté combien oza ko s'attendre te que c'est que muto de vierge qui est et ça ba gena yo o tika CNN likola Sandra Lina a beta concert likolo yokaka na dernière minute que abima kana donc lelenga déjà petio hein veut dire les cas qui yo mais putain quoi mais putain de merde quoi Sandra Lina va botter métio là non on CNN déjà tobola qui quoi o tika ye o muta soif ndenge nini oyo siko pas sindio kanza ini Cindy Balia déjà pas fallu oui. Manika kosite. A kosite. A lobia ngonde na ndenga mabe. Et puis etali manikete. D'accord? Mais ça vrai. Mais ça ba genre ba patron o ya mutema mabe wana ba genre ba artiste o bazaka. Alingi bino nyos fobo ke mandaka pa na e. Alingo mona te mutu mo ya entourage na e abima zwa. Ba genre ba patron ami tema mabe wana o ezaka ko boma mutu. Kofi azandengwana. Ato katela ki muto amani ke lié na sani Kofi otika ko memo pototeo elo nini leke na mutu na muneno za na ngwana lokwa ya mwana mobali kisoko kei oko laksa ba voice wana pa Kofi e Barcelone e Barcelone lo oteki sinjora e Barcelone ka ba matolo bokenda ko beta ye ba makabu boliara ya mona ndako na ye na mwa ba biloko mikie mikio apesa abeno yo poko maso na lupango so mapango za nango Kofi kabela mbongo kashte yo moko na ba matolo na ona ba connaissance na onde se créer ndengo za yo za mutoko chela Kofi motema niveau zo chela ete e bela ba sacrifice yo sa na vie na yo pa Kofi osuka ka na soki ba pays Afrique atika ko mon importance note po memo na poto pour que poto eza wata mutamema yo mais o ignora ki pota wata na idée que bon mémo aux États-Unis ba mémo oté et puis Kofi a l'appel à Ondai OK poto te pas Kofi a mémo té pour ebi que so ba mémo o tika la linga bato ba bénéficier pas na facilement té ba o ba kima pas Kofi ba kima na force ba o ba luka ba via mi kili pas Kofi ba kima po ba mona ki ke assez vient na bino oui c'est votre vie mais asa ba genre artiste o ya esprit mabe alinga te muto zoa talande te loko Rosette Kamono a loba na émission kena age na eba mbongo Kofi banda ko pesa ye azaka na idée so ba futi bango na poto aya na mbongo ana na kini
poisson bata lupango. Mais Kofi azaki soka fouti ba danseuse na poto. Azoko obligé bino bo sombela mbongo wana nyos tu biloko. T'imagines? C'est Rosette a témoigné en gros. Pardon youé. Kofi azaki soka fouti bino mbongo ba danseuse. Il vous oblige yoke ko si ça mbongo nyos tu na shopping. Rosette aloba soki zaki bongo te. Mbela zana ba mapango ebele po da ba série wana ba mbongo bando pesa bango. Et ko ba mbongo osomba mapango. Au monde a sozo que ça la shopping te Kofi fois silika pourquoi parce que a lobby sote choko dépenser mbongo wana. Imaginez patron mora bongo a foutu mbongo mais a lingi to za na liberté osombelo ko lingi. Il faut obliger aussi ça na bilamba nde muto. Pourquoi ko trahir maman bana yo maniki? Okanta ko ozwa nini? Okanta ba opeso nini? Soki zake ba matolo kako bobetake. Ozwa poto de loko wana te. Yo poto na yo falo ozwango na ba sacrifice osala pembe na vie na yo. Poto na yo fale ozwango na musala na yo. Ozwango na robima très traité. Ozwango na robima très traité. Yo tonga raté. Moi si mobali. Yo tonga na mutu te. Nano beta lisola mutu mote ke boton même yé Kofi yango. Yo tonga na nute. Et là on ne zwa ki yo bisiko kenda ko bimisa puis pour kende OK ko si misa. Viens à ni attend qui n'y est à babenga ok te au fond d'appeler na mouton à lingate batu bazwa asa jara ba batu moko je sais pas sur aze colonie il y a entourage des faut dépendre na ye faut boya kolela pa na ye il faut bo senga pa na ye et sopio momoni niveau bo kende na makambo so ile manika kufi eza mutu na yo moza songi yo mo potonga batu pour la vie, totonga kaka. Totonga kuna rais mutakara. Totonga kutu chilombo notre président. Et bon, yé mutu wana oyoke ko sopa ba voice wana. Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Attention.